Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Mardi, et là, merci pour vous êtes de la télévision, la journal, pour la peuple, merci l'infidélité, pour confiance, vous avez la journal, Nabino, tout fond, la journal pour l'Assemblée nationale, séance plénière, qui organisée par Wapi, honorable député, ma procédure qui n'a contrôle parlementaire, Ming, pendant l'Italie, résurgence, il y a épidémie, topé à virus, Ebola, d'abord détail, élément, où il y a hérité, ma pandémie. Le NIR est salémaké lundi 25 mai 2026. Boyeba échange qui consacré na contrôle parlementaire. Balobela qui résurgence ya épidémie to virus Ebola. Awa na province ya Ituri. Pe le sous balobela qui examen ya ba réforme législative ebele na ba secteur agricole, halieutique, pe misala oyo ezala qui dirigé et pa ya président Emebo Sangara. Boyenyon ezala qui bongo dominé na exercice ya contrôle parlementaire. Nan zele ba réponse ba membre ya gouvernement pour la question orale avec débat dans le secteur il y a formation professionnelle, il y a mine, il y a affaires foncières. Ministre d'État en charge de la formation professionnelle Marc Ekila a présenté qui va avancer il y a secteur na EP à l'obéla qui ba défi au yezali lié na financement ba réforme. Député Eli Kambale a insisté qui mingi na nécessité à renforcer transparence na gestion et ba ressources publiques. Pelisusu na secteur ya mine, ministre Louis Watum Kabamba a l'obéla qui ba retomber l'activité minière pour la communauté locale. Nzokande député Pierre Soumei Kitenge a rappelé qui importance y a respect à ma casse y a code minier. Sur le plan foncier, ministre Onej Nsele a répondu qu'il n'a pas dossier sensible et belé. Lokola, cimetière y a Kassavobu paye en scellé. Dossier Miba paye affaire Oasis. Boy annonça qui mise en place Nicolas Alikoya y a commission conjointe et l'ongona ministère y a défense pour nous examiner l'aspect juridique et administratif. Député national Steve Mbika Inangambonae a proposé qu'il bâtisse dans la commission d'enquête parlementaire na niveau de la province pour nous évaluer la gestion foncière dans ensemble et territoire national. Président et Assemblée nationale honorable Aimé Boji a souligné que dans le secteur y a mine, y a formation professionnelle et l'ongona affaires foncières et zali na cœur et la priorité nationale. A Sengaki meilleure coordination gouvernementale pour nous renforcer impact politique public et à bénéfice de la population. Plénière examina qui peut question d'actualité il y a député Daniel Fourara pour na oyetali kozonga ya Ebola na Ituri. Ministre de la santé publique Samuel Roger Kamba a présenté que situation épidémiologique pe lisusu ba dispositif ya riposte pe a précisé que épidémie ezala qui déclaré le 15 mai ezali ko toucher ba zone de santé ebele pe vaccin moko spécifique te ezali contre souche oyo mbundubirio polisusu alobela qui ezali disponible pour na députés nationaux ba adopter qui article par article ba proposition ya loi pour na oyo etali agriculture pêche et longona aquaculture pour na renforcer structuration et développement durable. Ba secteur stratégique au ba texte nyonso etangamaki et paye ya rapporteur na plénière oyo ba eli ba adopter qui peut projet ya loi oyo ezali ko autoriser prorogation ya état de siège dans certaines parties ya République démocratique du Congo. Na clôture président ya Assemblée nationale a informé qui représentation nationale démarche auprès ya premier ministre Judith Suminwa pour na ko associer davantage ba membres ya gouvernement oyo bazali concerné dans la question sécuritaire tangu ya séance mususu en huis clos oyo ezali consacré na prorogation ya état de siège. Initiative oyo ezala ki saluer et pas ya ba honorable député Mingi Penza. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, y a participé au panel, la 7e édition, il y a KBM, au qui na ville, il y a Kolwezi.
Fabrice Lundombi Ritima Pini Bazaka na compte Folingala. Jeudi 21 mai 2026, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a participé au panel de la 7e édition de KBM Oyo et Salimaki na Kolwezi na province de Lualaba. Panel Oyo et Zalaki pona thème repenser l'investissement pour une croissance durable et une gouvernance performante en Afrique. Boye espace moko ya échange stratégique pour interroger rôle la République démocratique du Congo na compétitivité régionale, transformation structurelle ya économie, pelisusu, émergence ya entreprises locales performantes, innovation financière, pe approfondissement ya marché financier domestique. En plus, na consolidation ya partenariat et longo na bactères africains. Bosimba pe boye bake ba discussion et c'est pour takimingi na ba levier oyo eko permettre ko renforcer attractivité ya investissement pe ko améliorer gouvernance économique, ko mobiliser ba financement innovant pe ko soutenir industrialisation pe ko batela positionnement stratégique de la République démocratique du Congo na kati ya chaîne de valeur africaine pe mondiale ndenge elobi investissement elobi financement vice-premier ministre a PC éclairage na sujet oyo. Comment on finance et comment on programme ces investissements dans les infrastructures. L'une des grandes faiblesses qui a été identifiée, c'est l'inexistence d'un dispositif pour spécialiser certaines ressources au financement des infrastructures. Nous avons le fonds mine. Comment on assure que des ressources comme celle-là, ou toutes les ressources de caisse de pension, soient fléchées vers les projets d'infrastructure? Économiste national Azwaki Pelisusu tant ya ko rassurer assistance na début ya première phase ya corridor ya Lobito na partie congolaise. Au sujet du corridor de Lobito. Maintenant, le temps de la décision est arrivé. Il y a ces dernières semaines énormément de discussions à différents niveaux. Dans un temps très très proche, la RDC va annoncer sa position qu'il y a urgence. Et au niveau du gouvernement, il y a aujourd'hui une prise de conscience suffisante qu'il faut agir dans l'urgence et que donc la décision qui doit être prise doit être une décision qui favorise une réponse urgente par rapport au corridor de Lobito. Séquence oyo ya haut niveau et sangisaki ba personnalité minene ya monde économique et institutionnel. Lokola Fifi Masuka Saini, gouverneur ya Lualaba, Marie Chantal Kaninda, présidente ya Gencor RDC, Annabelle Ostuzen Oyo Azali, directrice générale ya Kamoa Copper SA, Paul Obambi, directeur général ya Sapro Manono, et Longona Malik Fall, directeur ya pays ya IFC. Namasolo Etali Seniboba, qui est président de la commission électorale nationale indépendante, Seni na mukuse mwana mboka Denis Kadima Kazadiye a expliqué qui ba motivation o esali ke pour Seni à la centre électoral Bosolo o ezali évolution ya gouvernance électorale Bolanda. Avant projection, il y a documentaire où ils allaient consacrer dans le centre électoral Bosolo, dans Silikine village. Président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a rappelé qu'il y a motivation Oyo et guida qui bango na édification ya structure Oyo. Pour naye ezali évolution collective pe ekotikala na ba ana loko la véritable révolution ya gouvernance électorale na République démocratique du Congo. Film ya une vingtaine de minutes et ezali bongo na kati ya centre ouvert pe na décembre 2023 na cadre de l'élection présidentielle pe na suite na yango installé définitivement na décembre 2024 na entrepôt central ya Seni Oyo ezwami na Kingabwa. Concis locaux la pilier à transparence électorale, Bosolo ezali ko assurer centralisation pe sécurisation ya publication ya ba résultat bureau par bureau. Boinati na wana innovation Oyo eye ko renforcer confiance citoyenne pe crédibilité ya ba scrutin pour na ko garantir traçabilité ya ba résultat ya territoire par territoire. Boye sengela ki po na Denis Kadima Kazadi ba na ko répondre une exigence légale Oyo ko publier ba résultat bureau de vote par bureau de vote pour na ko assurer transparence pe kolongola ba suspicion nyonso inspiré na modèle sud-africain centre électoral Bosolo ezali bongo ko concrétiser promesse ya transparence électorale formulée et pas ya Seni grâce na yango ba résultat ezala ki publié en plein jour sans contestation
préoccupation majeure et répondant qui n'a pas critique nyonso pe et corriger qui ba faille nyonso ezala qui constater expérience oyo ezali pérenniser pour na cycle électoraux ezali koya ezali ko susciter intérêt au-delà ba frontière pe na ba mboka mosusu ba délégation locale ya Sénégal pe ya Tchad ba sala qui visite de travail na Kinshasa et pa wapi ba sepela ki na yango documentaire oyo ezali kotia na lumière ba commodité nyonso ya centre électoral bosolo yango ezali bongo pona seni alingi kokoma transparence na ker ya processus électoral congolais initiative oyo ezala ki saluer pe avancer moko ya malonga ezali kopesa nzela na tango ya sikape ya confiance citoyenne pe na crédibilité ya bascrutin nyonso oyo ezali acquis moko durable pe na projection ya ba échéance ezali koya. Honorable Mautwene oyo azali bongo élu ya Selemba Ouye a présenté une proposition ya Edith oyo baza kolobela likambo renforcement ya accès à population na ba soins de santé na nzela ya mutuelle de santé. Christian Kangebeni a pesi bino ba détail. Vendredi 22 mai 2026 na assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa séance plénière ezalaki et pa wapi tomonaki présentation ya examen pe ya adoption ya projet ya UDI oyo ezali kolobela ba mesure incitative na profit ba mutuelle de santé na ville ya Kinshasa ezalaki présenté et pa ya honorable Mautwene oyo azali député eli ya commune ya Selembao proposition ya UDI oyo ezali ko pour renforcer l'accès de la population à soins de santé, dans ya accompagnement et la promotion de la mutuelle de santé, où ils allaient considérer le levier important, il y a solidarité et il y a protection sociale. Adoption, il y a texte oyona, assemblée provinciale, il y a Kinshasa, et ils allaient marquer avancée significative, na volonté de l'institution provinciale, il y a encourager le mécanisme durable, peut favoriser meilleure couverture sanitaire na bénéfice ya population ya ville ya Kinshasa. Boyoka honorable Mautwene na micro ya Info Lingala. Région à Liboso pour aider oyo eza edi ya Yambo oyo esimi penza posa ya bakino na makambo etali social. Biso bakino tozali na problème mingi makambo etali social mais edi oyo eye kosimba penza posa na biso. Et chez nous, nous parce que nous avons porté, il y a dit aussi mesures incitatives au profit de la mutuelle de santé et d'autres syndicats, bicho, bakinois, na bakinoises, il y a pour s'organiser, na embelé partout, pour créer embelé la mutuelle de santé et plutôt s'adhérer embelé les sous-sous pour profiter de la soins de santé, moro, il y a malamu, il y a qualité à malamu, il y a beaucoup moro, il y a moutier. Le coup là, il y a pays et nous cherchons à développer au biso les autres emboîtés papa et objectif il y a un autre ezali pour soutenir vision il y a mokonsambo ka fati beton quand chez biso balobake moto à l'axaranzela bazaka toujours simanae to bengi fati so wanzila c'est-à-dire après si biso elengi après si biso matière il y a couverture santé universelle il y a bandaki déjà la maternité offerée et biso total mais pas tout soit robotaté bakino bazam susu ya troisième âge ba minere bazali ba profiter nango no lengeni na gratuité na couverture santé universelle wana et côté liawa pour te pesa na bakino masolo notamment Masolo Tali secrétaire exécutif provincial ya Icoville ya Kinshasa Braille Engali a organisé qui marche moko munene ya kafu kafu elongo na base na ye oyo ya Maluku pour soutenir le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fabrice Lundu Mbazaki na compte Info Lingala. Commune ya Maluku eyindaki na ndenge ya kosakana te mobange na carnaval oyo bozali komona ezali bongo Union Congolaise ikona mokuse parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba awa secrétaire exécutif provincial ville ya Kinshasa CEP Bridge Engalim Firi Obama oyo azali le seul et l'unique leader ya commune ya Maluku a mobilisaki bato na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona drapeau ya ikona maboko fanfare
Espoir ezali kobeta loyembo na monoko bana nyonso ya iko ya komine ya Maluku batelemaki balobi bango nyonso bazali soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mission oyo peuple congolais apesaki ye pona komema mboka na biso République démocratique du Congo eyeba na kotambola na ndenge ya malamu pe na même occasion bazali soutenir ba institution nyonso mobange na carnaval oyo ndenge bozali komona ezalaki réussite totale commune ya Maluku eyindaki na ndenge ya kosakana te botela bino moko. Engalim Firi Obama, Oyo Babengaka, le lion de la ville, le seul et l'unique leader ya commune ya Maluku, ye a mettre batonyo so d'accord, awa na commune ya Maluku, motomoko azalite, ezali kaka Bridge Engalim Firi Obama, le lion de la ville, Oyo Yemoko aza leader ya commune ya Maluku, mobilisation ya boye, esengeli ozala kaka Bridge Engalim Firi Obama, pona kotombola, bendele ya iko, awa na commune ya Maluku. Pas une parcelle sans union congolaise, awa na commune ya Maluku, yango vraiment etalisamaki. Osimba pe boyeba ke bana nyonso ya union congolaise awa na commune ya Maluku na bokambemi ya secrétaire exécutif provincial ya Ukoville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama balobi bango nyonso na sima ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bango nyonso awa na Maluku baponi na bango iko ba adhesion massive pe ezali kosalema na ndenge ya kosakana te pamba te bamoni pe mosala oyo autorité morale ya iko Daniel Mukoko Samba azali kosala na kati ya gouvernement ezali tango nyonso kopesa bango esengo yango bazali tango nyonso ya kotelema pe bazali mobiliser pona soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bravo les lions de la ville Bridge Engalim Firi Obama commune ya Maluku ezalaka tango nyonso na maboko na yo yango awa balobaka mabele mame ezali vraiment ya yo Maluku ya kosamba ezali te. Amasolo Etali, président de la Ligue des jeunes à Selemba Sud. Il y a UDPS Tshisekedi mwana mboka Joël Nkosi aza kokoba na ba préparatifs et activités au organiser le 7 juin na cité verte kuna na commune ya Selemba Webake monteur na honorable Amis Makutano aza invité bola na reportage oyo et garanti Repo ezalité pona monsieur Selemba défenseur engagé ya jeunesse Joël Nkosi Musoso président ya Ligue des jeunes ya section Selemba au sud pona union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi ye azali kokoba ko se démarquer na politique na ye ya proximité pe ya engagement na ye na terrain na cadre ma préparatif ya grande activité to milulu minene oyo ezali prévu le 7 juin 2026 na cité verte na commune ya Selembao bosimba ke Joël Nkosi Musoso oyo azali présenter lokola fils idéologique pe politique ya honorable Adolphe Amisi Makutano a lancé campagne moko monene ya sensibilisation na fief politique na ya Selembao objectif ezali semoko ko mobiliser ba base na ye autour ya grande rencontre populaire ya le 7 juin ezali koya na cité verte et pa wapi a ko inviter père politique na ye honorable Adolphe Amisi Makutano pour na ko expliquer na population ya Selembao motivation to soutien ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Tshisekedi na likambo etali changement ya constitution. Boy campagne ya proximité oyo ebandaki le 2 mai 2026 na base na ye ya Are Masuba pe na Selil Badiading epai wapi alekaki epai ya présidente Meta Générose pe akobaki dimanche 24 mai 2026 na base antenne Zappé oyo ezwami na quartier Zappé toujours na commune ya Selembao avant aiba na clôturer yango na base Lunda.
Bosimba pe boyebake Monsieur Selemba Joël Nkosi Musoso article déterminé pour na réussir véritable démonstration ya force politique le 7 juin. Joël Nkosi Musoso oyo azali considéré et pas ba militant ebele local la défenseur engagé ya jeunesse azali kokoba mobilisation na niveau ya base nae. Joël Nkosi Musoso. Le 7 juin vous retenir date dans le binini. Le 7 juin, maman nyonso ya lunda oboza présente na ba oba été eto na mbula et consort tokuta na terrain à lac le 7 juin. Na bengisi honorable amisi aya ko expliquer ba maman ya lunda, ba maman ya Bayadingi, ba maman ya Zape, ba maman ya Kalunga, ba maman ya Selemba ou d'une manière générale pour nini idopes Tshisekedi partir Mokonzamboka et Sengi changer constitution. Selembao et Sengeli eyokana, mongongo ya Selembao et Sengeli etombwama, pe baïba na ko démontrer force politique, ndenge entourage pe ba proche nyonso bazali kotalisa. Belève, complexe scolaire moment pemba oya maternelle basala qui visite na télé na bango ya complexe scolaire moment pemba bolande. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba 1, école ya fondation Nerombungu, oyo ezwami na avenue Bantandu numéro 44, quartier Bikanga na commune ya Kisenso, tango nyonso formation ezali vraiment ya qualité, ba école promenade, ezali kosale matango na tango, ndakisa oyo bozali komona, ba élève ya première, deuxième, pe troisième maternelle bazala ki encadré na bakonzi na bango asalaki visite na échangeur ya limité mingi penza na musée national epai wapi bakendaki kotala biloko ya ndenge na ndenge oyo ezwami kuna na salle d'exposition ya musée batalaki ba iloko ebele to ba effet ya ancien président to deuxième président ya Zaïre à l'époque République démocratique du Congo fait maréchal Mobutu batalisaki bango kiti na ye pe biloko na ye ya ndenge na ndenge oyo ye abandaki kosalela explication et pesamaki et pas ya encadré ya bana maternelle ba pesaki ba explication oyo esengeli pona ba élève ba comprendre ndenge nini mboka na biso ezali kotambola ba élève ba tondisamaki ne sengo makasi toujours na même encadrement ba kendaki pe na mausolée ya premier ministre ya République démocratique du Congo Patrice Emery Lumumba awa ba expliquaki na ba élève que azalaki premier ministre ya mboka na biso pe azali héros national ba talaki mausolée na ye ezalaki occasion moko pona ba élève pe batuna mituna ya ndenge na ndenge pamba te bayoka katango nyonso kombo ya Patrice Emery Lumumba. Très bien, on s'arrête ici. Et à part la photo de Lumumba, il y a quoi encore? Il y a des fleurs. Point de chute ezalaki esika ya baje epai wapi ba élève bakendaki pona kosakana basakanaki awa ndenge bozali komona toujours na encadrement ya ba responsable na bango nyonso elekaki vraiment kitoko natina wana yo parents ozana besoin mwana azwa formation ya qualité kobanda na cycle maternel pona kaka complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu et pai wapi bazali ko former mwana déjà à partir ya base kino akokola nyonso ezali vraiment kitoko na ba effort ya honorable Nerombungu fumabanga moyo oyo azali initiateur ya école oyo. Compagnie africaine d'investissement CAA donc si vous voulez la destination à Kinshasa Bunia Nadine National reportage. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino. Cadre spécial pour na ba fête na bino toute organisation et ba différentes cérémonies na bino nyonso eza c'est moko
le précieux hôtel pekuna bazana flat o nyoso azana posta kusala ba séjour à kitoko na Kinshasa akoko lekala kuna Michael Bristo to va détail Kinshasa ah oui bota le loko engengisi tsangu yango yo le précieux hôtel bon mais ça l'a désormais na combo cadre oyodi le précieux hôtel cadre paradisiaque netika kesika banjelu bakitaka kitoko nenengi bakisa lumière pe beauté moko kutu okoko confondre yango na beauté pe sointeté maison blanche des États-Unis dégajaka po bolanga loyo wapi pardon zwa salle de fête pour na ba mariage de rêve religieux to coutumier awezo makambo ya libre mate kofele te avec le précieux hôtel histoire ndeti kalaka osalisi mariage awa batu bakanisi osali yango na Champs-Élysées nzoka kaka na Kinshasa wa décoration salle ekuma na ndenge ya defa te esalemaka selon goût na bino nyonso awa classe de classe bakisa noblesse climatisation na kati bondimelanga Canada ekosa kurekendaka te mobange na groupe eza na poète olingi osalisa anniversaire ya très bonne qualité tope cérémonie moko bolingi etikala inoubliable conférence to réunion cadre idéal yango yo le précieux hôtel zwa bachefandise bacouvert bavere na basiete mokwake jeu de lumière bakisa ndule konono na konono bokanisi esili awa siko bozozo bachambre matela mosuni nyekese neti douceur ya mpose jacuzzi na pointe pour na bamarie boza na droit nango après cérémonie même pour na bino bana mikili bokoki kozwa baséjour awa différence de poto eza te bachambre moderne ezala libanda na bakouloir neti esika babongiseli président Faci aleka restaurant mokwake bakisa logement pour na collection ba meilleur moment entre amis kasi otuni na pression tele eza wabie yoka boulevard Lumumba arrêt ya batwa entre Petro Congo kaka na ebandeli wana okomona panneau lumineux bien mentionné le pression hôtel avenue Mobutu numéro 3 Komila Masina oza mobimbadi le pression hôtel luxe pe le kakaboete confort makasi boye bolembeseke nyonso kaka mpona kosepelisa bakongolais vous êtes le meilleur on n'aime pas les pays comme ça potopoto walonga mpo la bana na mise apotiva mpe mokolo kokomela yango pesaka santé ya kitoko mpe vitamine Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayebaka te tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai, depuis abanda kolia, akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abelaka te, alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap. Nous avons un avis de recherche Bolanda. Commissariat provincial ville ya Kinshasa. Coordination ya police judiciaire. Baza koyebisa na moto nyonso akomona bana mibali oyo mibale na ba photo. Neti oyo. Kombo na Patrick Maunji. Complice na yeyo. Kombo na Tishik Yanzenza. Bakanga bango sans hésiter. Pe ba mema bango na état-major ya commissariat provincial ville ya Kinshasa. Na groupe de lutte contre la criminalité stupéfiant. Topi ba mema bango na la police oyo eza pembeni. Ndenge bozomona bango boye baza miyibi ya kosakana te bafakwa bayibaka batala sima te même ata yo bokutani na ye na dossier ya mbongo yebaki bakobikisa yo te na yango la police eza kolukisa bango mpona vol bauti kosala ya mbongo ebele soki omoni bango to moko na bango kanga ye memai na la police mpo moto nyonso oyo akozwa bango aza na lifuta monene ya $10,000 oyo ebongisami mpo na ye même bamapinga nyonso esika bazwami bosengami kolukisa bato oyo. Numéro ya contact soki bozwi bango yango yo 081 524 66 13. Communiqué signé commissaire provincial de la police ville ya Kinshasa
mwana mboka Israël kantu bakulu. Ozalaki ebele po na kolanda info lingala journal pour la profession pour se payer non merci. Igor Ntingi Matomi nazaki na sima caméra héritier Mapine Mingulungu wa super zaki journal ngala bino le rendez-vous mais que vous allez au revoir. Ezando réalité, CAA, compagnie africaine d'aviation, Fumu. Pas de temps mort, Namasolo Yamapata, Rafale toujours, Botu Nanganini, number 1 Yamapata, CAA, Azongisi Bavol Naye na Bunya. Déjà, le 20 avril, Oyo, Bosepela, Kinshasa Bunya, 3 fois par semaine, veut dire lundi, mercredi, et samedi. Bavol Oyo, et Kozala effectué na Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.